Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kabulo TV, yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, tu m'as beaucoup de temps à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Hola, famille. La famille Réflexion Boteningi. Les amalams un peu dans contribuer. Na masuru otuzoyoka. Vous comprenez na zana libanda. La voiture koleka, koleka, bana makelele. Oui, bakake déjà na banda quoi. Et na moyo sala. Merci bana réflexion. Au bazo ko landa biso. Et puis merci du sousou. Frère Lumière na lisolo kitoko opesiso. On va voyager. Ba monani ba pesa biloko mema na mboka. Téléphone, laptop, mbongo, comme on a mboka. Comme na mboka, to kuta mboka kwa en Europe, Amérique, partout. Comme na mboka ngo pas, aboto le bloc ngo na immigration, aboto le bloc ngo aéroport, na port, frontière, des alakaka. Bloc ngo ce qui est-ce que vous avez ensemble pour nous foutre? Pour vous foutre, vous avez un bloc. Est-ce que vous avez un canet? Vous avez un CP là, voilà. Ils ont passé. Solo, ils ont vraiment. Ils ont passé. Ils ont passé solo. Mais je suis exact. Et salamaka. Et sur les salami et salami. Pour nous exemple, si on a apprécié quelque chose par mon temps de milangai, on a fait appel à mon sauté. Rare ma pépi n'a pas ça n'a pas déjà télé comme ça. On a la charge, on a pas ça votre charge. Alors si on a même l'ingélo. Comme si tango, il y a un bungi. En tout cas, tout ça. Tout ça. Je suis athée. En foot athée, pour y aller en côté. Immigration, etc. La réalité, c'est ce que salami est un gain dans le milieu. Na bon cible quoi, dans le sens que l'immigration, auto ba botoliango, pour mini temps de voyager. Mbongo, exemple Mbongo, vous collectez ça $30,000. Sur les cas $30,000, vous avez parti où on est coquin tout le supérieur. Voilà le problème. Plus de 5 téléphones au Coco Zanamote. C'est comme plus problème. Parce que imagine qu'on a un téléphone déjà. Nous avons un bon déjà. Ou peut s'engager. La vie n'a pas besoin de siliki. On a un problème là. Et ça la passe, mais non mais mangote. Pour ceux qui est kangami kuna, babotoli yango kuna, na bo me mangam. Blo musu so memeli mutu eloko, oyebite ni neza na kati. O eza na kati, oyebite contenu, oyebite. Okomi kuna bo pa na aéroport, ba checker bo pa contenu eza mobulu. Cause la drogue et cause la nyonso ko kikozala. Et loko ba pekisa ko tate yozo ko tsango sans le savoir. Vous avez problème. Yango ngai vraiment na linga nga penza ko mela ba côté. Voilà nga.
frère Linda Ambassadeur nalinga omemela bato biloko te na ndenge moko bien etant que mwana na yawe nazala clair en tout cas ndeko na nga désolé god na nga eza ekangama etonda soki na memeli eloko se ngano tosolola très bien nayebi yo oyebi ngai tosolola vraiment ela bonjour te tosolola todéveloppaka alors eloko wana nakomemela mais so todéveloppaka te komi difficile mpona memela eloko alors mpona ndeko oyo bamemaka bien mpona bino ya pambola bino baoyo baza lokola nga bamema na bango mpe te ya pambola biso ya pambola bapesela yango conseil te eza moto na moto adéveloppe selo bapesela yango conseil neti nga na bapesela nga moto conseil te ke no fosala lokola nga ou kosala lokola nga te mpe bapesa conseil te me na laso kaka malamu mpe mabe nango ezali soki biloko ya bato ebungi okomi na problème soki biloko ya bato ekomi babeteli maboko yango kaka alors otali yo sikoyo omoni ndenge nini ozwa to ozwa te comprendre ngai naza fatigué na oti misala na oti mosala nalala naosala na libanda bavoiture bato tout ça ndenge ezalaka kaka mais ya azosunga biso conseil ya malamu mpo ngai nakopesa bino eza sala selo yo sala ndenge omonini mais mpo na yo moto opesaka biloko mpona mosusu bazali bakoma osala eloko yango ekoma lokola business na bango po afuta susu te apesaka moto moko bomemelanga ya ofele ebongo soki ebebi kuna tokoma na niveau nini mo bandeko na ngai moi je préfère namemela nanga moteloko te voilà todéveloppe yango susu après totala nde masolo yango ezali merci ya pambola bino botikala bien bandeko ya réflexion nalinga bino mingi c'est votre frère Linda Ambassadeur ya kafaliso merci on a le dit, c'est bon, on a le dit, comme ça.